nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipambole yesu yakanda yo vrema bato bakoma sekoluka oya lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
Koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bapesa yo mobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère makotrahi sankutela nsima o yesu yo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bato, maso, eleki.
perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye